Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, ovandi na Royaume-Uni, topé aux ndeko na Londres, pesa sango. Il y a agence de fret, il y a des professionnels, il y a Ngoyo, avec des diplômes universitaires, il y a Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Boubou, numéro 9, Matongé 2, commune Yakalamu, référence école Monseigneur Moké, Van Eza Koyana Ndaku Angleterre, Pona Kozwa Biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, eza la capé fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafret.com. Merci les sous na oyo bolandaki. Merci, to signaler que batuya Cafrex et Sengwezali Makasi parce que déjà conteneur et chez Komaki na Matadi il faudrait que le lotolobi ezokota déjà kuna na Kalamu avenue Buburu numéro 9 bino bandeko na bino batindela ki bino biloko bokende po bo retirer yango et Sengweza mingi parce que notre agence est travaillé bien. Les Alibas congolais vont se mettre ensemble, vont réfléchir pour apporter une pierre. Ndeo nazo ko reprendre encore que bino mususu botika la kikuna na ibsaki bino. Soto sangani place moko to kolonga. Tant mususu yo za na 10 000. Ezoko ka usala entreprise te. Muninga mususu za na 30. Bo sangana esala 40, bo sala entreprise. So boye na Congo, bo fungoli entreprise. Bolingo bo fungolango avec un moyen de un capital déjà frais. Il y a la possibilité de vous adresser na Bakonzi, Yamboka, que voilà, tous en mbongo boye, mais tous incapable peut-être à kofuta fisc nabiso, ndenge sengeli, vous ne pouvez pas nous accorder un an, tout installer, tout banda, tout engager, tout travailler, tout komati na kofuta. Là, c'est bon. Que koyaka maboko pamba pour dire que non, na lingina kutana na président Tshisekedi Tshilombo, pona zoa, na sala entreprise na zaka na idée bato ya ba idée vous êtes les bienvenus bato bazana mbongo pona ko sala mbala moko c'est beaucoup mieux là c'est plus rapide parce que kiko ya na idée mais le gouvernement n'est pas encore sorti et puis le parlement n'a pas encore siégé pona ko doter na kondima budget oyo président de la République a ko présenter donc moi nzele za mwamlai. Mais ceux qui posent déjà un moyen, le col à Cafrex, il y a une agence là va installer, ça marche et ça avance. C'est comme ça qu'on félicite les gens. Bato mususu bako senga aide, il y a l'État et ça le col à auto-école CAMS par exemple. Azana ba école à Tongi bato bazo tanga et tout le reste. Ce sont les gens comme ça à féliciter, à encourager pour que Misala et Kende vraiment liboso. Nous devons nous prendre en charge. Na lobaka chaque jour. Oyo na lobaka na créer angote. Na yokaka mateya ya musée Laurent. A lobaka tout se prendre en charge. Na yokaka maloba ya papa Etienne Tshisekedi. A lobaki avant Laurent Kabila que on n'ayez pas peur de braver l'obstacle. Prenez-vous en charge, combattez, il n'y aura personne pour vous libérer. Yangwana que, même tokoti na kati ya bonzambe, soki ozo croire que, mutumoko boya koyela yo bonzambe obandi ko salela, yeba ke ozo komiko sayo moko. Tanga monde, tala monde ndenge ezali. Regardez autour de toi. Tant ozo mona bouddhiste, ozo réfléchir nini. Pourquoi religion oyo ba elio ezaka que tel baza lukuta tel baza mabe tel quand critique ba musu baza mabe yango moko ezandengeni. Voilà pourquoi ngana lobby
Donc répondre lelo na bato ba poser ki ba question na oyo to sala ki comme émission. Balobi que kosakana te eza parole de Dieu, la Bible c'est la parole de Dieu. Ngai na poser ki question moko. Qui te dit que c'est la parole de Dieu? Alobi non, Timothée dit. D'abord alobi Timothée dit. Ce que alobi Timothée dit, est-ce que Timothée n'est nzambe? Ce que nzambe te, autant dit que nzambe yebisa ki eloba. Mais Timothée aloba ki skonini? Aloba ki toute parole est inspirée. Donc Bible mobimba est inspirée. Na tuna ki lisusu na mutu. Ce qui est inspiré. Ce qui te le dit que Yesu atambola ke likolo ya mai. Eza likambo solo salema ki bien inspiration. Oh, eza likambo solo salema ki. Alors, tango ba komi yango. Boni okondima que Bible nyonso eza inspiré alors que makambo ebeleza na kuna na kati c'est une histoire vraie qui a existé. Pourquoi j'ai insisté sur l'inspiration? Ne voyez-vous pas que bachaka ba phrase mususu pona kubangisa mutu. Bachaka ba phrase mususu pona ndimaka. Menanga na zongi na kati ya Bible. Bandeko nanga boko koma ba verset boko kende ko tanga boko comprendre soki nazozwa position oyo ya kozonga na nzambe ya bakoko. Na sali erreur te. Na sali erreur ata muke te. Parce que kozonga na bokoko eza péché te. Bokoma Luc 22 39. Luc 22 39 okomona que bazoloba selon la coutume juive. Na lingala kolandisa bokoko ya bayuda. Wana eza na Luc 22 39. Bangu moko bazoloba tolandi selon bokoko selon bizaleli na biso nde tozo sala boye. Wana eza Jésus. Mais comment yo nangai tokoloba makambo bokoko tobwaka yango? Mais awa na Luc 22 bango bazo salela yango. Na mukanda oyo ya Bible. Bible est un livre sacré, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a une différence entre la parole de Dieu et le livre sacré. Livre sacré, le Coran, livre sacré, Bhagavad Gita, livre sacré, le Torah, livre sacré comme la Bible, c'est sacré, donc respecter en gros. Mais il ne faut pas nous obliger à accepter que c'est Dieu a dit. Maintenant, tout ça, ce que Dieu a dit. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne peut pas dire des mensonges. Yangora totala sikoyo makambo toko tanga awa biloko toko mona tomituna eloko liboso alobi yozo benga maître Jésus nabi oui il est maître na pesi verset pona ko banda ko longo na Bible te avant natikala kana bokoko na ko banda ko kota na Bible po bomona bon ça l'examen de conscience ce qui est makambo botia la kana mutu bokanisa ndenge na Bible ce qui est yango. Luc 22 11 et Jésus azoloba peut-être bino bolinga na sina kangi téléphone vous excusez ngai bino boloba kaka est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Luc 22 11. Yesu aza kotinda moyekoli na ye ayebisi ye kende koyebisa maître ya esika tozosenga poto ya kolia paska na biso que maître atindi ngai. Jésus moko alobi aza maître, iloba maître nde atindi ngai ye moko. Jésus alobi aza maître. Wana eza na Luc 22 11. Tokoti na Jean 20 16. Marie de Magdala abengi Rabouni, qui signifie maître. Et son totali bien, au kokuta place mon côté na ba écrit, à moins que zalanga na tanga kité, bazo benga na ba apôtre na que fils de Dieu, ou bien benga Dieu, ba benga ka été, bazo benga ka maître ou bien seigneur. Ba oyo bazala kinayi. Et puis na lingi na silanye bino na pesa ki bino o etali coutume na Luc 22 39
na pesi deux versets oyo ya que Jésus-Christ est maître. Luc 22, 11, Jean 20, 16. Il est maître. Et puis, à salela coutume. Et puis, botala attention. Mikolo yo ba témoin de Jéhovah, bazo modifier le sous Bible. Ba modifier ki a liboso ba bengi yango traduction du monde nouveau. So landi Louis II, ba changea yango etikala sous ya kalati. Bomi tunaka toujours tango bazo changer. Eza nzambe bazo changer to eza bato. Soki eza bato bazo changer pona nini ko benga yango liloba nzambe. D'où il faut boyeba que tant que toujours parler en fomungi mbangu olobi azaki mutu. Oui, Yesu pe azaki mutu. Tango fomungi mbangu azaki koloba eza bato uyo nzambe asala bango na lolenge na bango pona ko diriger bato. Ndenge pe basala ki maître Jésus kune pa bayuda a diriger bango. Mais je peux aussi kotanga makambo maître Jésus asala ki aider ngai. Ba juif pe bako kotanga oyo fomungi mbangu alobaki aider bango. Mais makambo ya que tobo ya oya biso tolanda bango et aussi mbate eza te po nazoloba to mitala eloko moko te ezo simba so to koti nalingi nalakisa bino contradiction ya munene na Bible po boyeba ke nzambe akomaki te. To koti na Matthieu 28, 2. Bazolo bake Yesu tango akufaki batie na libulu bakangi libanga ya munene. Bayokaki mongongo tremblement mopepe ya makasi ebeti. Balobi mwanjelu auti lola. Atindiki libanga afandi likolo ya libanga. Na bawo bakendiki kotala soki bakende kotala Yesu na lilita. Bakuti lilita eza vide me bamoni mwanjelu afandi likolo ya libanga libanda. Wana eza na Matthieu 28, 2. Maintenant, tokei na Marc 16, 4 à 5. Marc 16, 4 à 5. Bamoni lisusu ange likolo ya libanga te, balobi. Tomoni mutu na kati ya lilita. Esika batiaki Yesu, asi afandi na bilamba ya pembe. So landi bien, mate ya bayude ezaka bilamba ya pembe. Mwanjelu azake na mapapu bilamba ya pembe eza coutume na bango ndenge balobaka makambo. On n'est pas obligé biso ya komona pembe faux. Oko komona koko na ya kufa kala, omone bilamba ya bleu, omone bilamba ya kaki. Esali loko te. Bokomaka sikoyo kolota makambo mosusu bino moko bokomona na monaki mutu moko na pembe parce que otanga na coutume ya ba juif bazolo ba chaque fois pembe. Mikolo ezaka kami sato, ou bien 7, ou bien 12, ou bien 24, ou bien 2000. Botikala na yango na mutu. Awe ya liboso, mwanjelu libanda likolo ya libanga. Ya mibale azana kati, ya kofanda. Ya misato, na Luc 24, verset 4. Bamoni mwanjelu likolo ya libanga ya kofanda te. Bamoni na kati me moko te awa bamoni siko mibale nyonso wana bozolo ba liloba ya nzambe awa aza libanda likolo ya libanga awa baza mutu moko na kati ya ndako wana ya sepulcre awa baza mibale bamonani me tango sikoyo tokomi na Marie de Magdala ya moni banjelu mibale na Yesu ya kotelema siko bandeko na nga nazotuna ya Marie Magdala eza na Jean 20 11 à 14. Jean chapitre 20 11 à 14. Marie de Magdala amoni baza mibale na Yesu na pembeni. Na Luc 24 4 bamoni bato mibale seulement. Na Marc 16 4 5 bamoni mutu moko. Na Matthieu 28 2 bamoni angelu libanda likola libanga. Est-ce que nzambe akoko koma makambo ya boye ya kokesana? So bolobi eza inspiré. Nzambe a inspiré des ordres ya boye sincèrement. Vous êtes sûr, vous pouvez me convaincre que nzambe a ko inspiré mutu na mutu version na ye. Te bandeko.
Bible est un problème, te biso moko toza qu'on a problème. Parce que oyo eza évangile selon Matthieu, ndenge Matthieu amoni. Lika mwazambe eza na katite. Oyo ezali évangile selon Marc, ndenge Marc amoni. Lika mwazambe eza na katite. Awo ezali selon Luc, ndenge Luc amoni. Lika mwazambe eza na katite. Awo eza selon Jean. Alors Timothée phrase alobaki soko landi yango peut-être alobaki kaka pona oyo ye moko akomaki bino bokomisi yango ya Bible mobimba. Alors il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a solo nzambe inspiré? C'est là le problème. Ce qui déjà est contraire boye. Boni côté le melanga pour le baké le lobanzambe lobby. Ce qui na pasteur ya méthodiste a été ngai Matthieu. Ngai po na ngai mwanzelo avandaki likolo libanga. Pendant que bazo yebisanga ke mwanzelo afandi likolo libanga ndeko nanga musika kuna na poto bazo yebisa teke azaki na kati. Mususu kuna na Amerika bayebisa te bazaki mibale na kati. Mususu na Asia balebi te bazalaki mibale na Yesu pembeni. Boko kanga nini na mutu. Bandeko. Parce que il peut si trouble na vie ya batu. Tozonge sika tozalaki sans trouble. Nzambe ya bokoko na biso. Comment dimanche bayebisinga na kulutu moko na kendeki kotala ye na ndako na ye alobi comment les gens pensent que Nzambe yebani à partir d'Israël, à partir de Palestine. Mais mokile salema il y a des millions d'années. Et salema kala makas. Est-ce que tu es koyeba Nzambe kaka tango babandi na ba Abraham nde to yebi Nzambe. Donc ta nyonso yo Nzambe azaki na bato. Bayeba ki ete. Soko tangi na Bible bazo so Abraham auti Mésopotamie na Irak azokende po na nzala akende kolia na Afrique. Mais tango azokende na Afrique bino bozo accepter que akuti bato na Égypte bayeba ki Nzambe te. Bao bazaki na Europe bayeba ki Nzambe te. Oyo ba chinois oyo ba exista avant Bible, ba exista avant Jésus aya bayeba ki Nzambe te. Toye koyeba Nzambe kaka na Abraham, na Isaac, na Jacob, na David. Est-ce que mutu na biso eza normal? Tango tozo tanga kombo Nzambe. Est-ce que zaba yuda nde balakisi biso kombo Nzambe? Tango nozolo ba mpungu tulendo. Est-ce que zaba ngonde ba yeli biso sujet wana? Toyebi Nzambe totika kozala batu moko ya soni. Nzambe na biso alobelaka biso. Ce qui souci na bino ezaka ezana na livre lokola Bible, wana eza démarche ya pamba. Parce que mateya oyo ya makasi, mama apesaka tango mwana azobo abotami azokola, mama azalaka na livre te azofungola pona kokolisa mwana. Akolisaka ye na maloba. Papa akolisaka ye na maloba. Ata mukanda moko te ezali poto tanga, maloba ezali. Fumuki mbangu asalaki livre te, ateyaki na mongongo. Ba oya mayele bakoma. Je suis en train de parler. Peut-être parmi vous, mutu musuwa kozala intéressé na makambo na zoloba akoki kokoma yango. Avant na continuer, nalingi to sala attention na eloko oyo. Mbongo oyo tozobenga franc congolais, c'est une erreur grave. Franc CFA, c'est une erreur grave. Et outil na ba franc belge, na franc français. C'est la franc-maçonnerie que nous avons à main. Bokamouate, c'est franc-maçon. En Afrique, franc-maçon, na RDC. Musée Laurent Désiré Kabila, nde sike échappaki ye. Akomaki makumi tano, makumi na anglais, babandi ko attaquer pour na anglais, il fallait alongola tiki kaka ba langue na biso ya Kikongo, Lingala, Chiluba, Swahili, mais il ne fallait pas ben ango franc. Franc est un franc-maçon. Mbongo na biso ba ben ango makuta. Voici une solution. Voilà, bozoro baloba solution ba ben ango makuta. Na mbongo na biso
pona fierté na biso tozui mfumu kimbangu totie elongi tozui kimpamvita totie elongi lelo eza mokolo babomaka ye na Angola kimpamvita babi balo ya ne suffit toluka makambo ebele te yake yo totia Lumumba boy soko otie Lumumba bakoloba totia Papa Tshisekedi tango loba Papa Tshisekedi bato ya gizenga bakoya o tia biso pendeko tokoye ko tia batu nyonso mbongo ekokate totia batu mibale oya mobali mfumu kimbangu oya mwasi kimpamvita oya botayi eseli parce que de toutes les façons et pas ya bayuda bazolo belakaka Yesu na Maria na église catholique et pekisi bango eloko te ba mususu oyo tokotanga bango na histoire et donc bakonzi mboka soki bozolanda ngai peut-être nazoloba bien mais franc congolais Congo ezosala eloko te franc maçonnerie wana botiaka na mbongo elungwa tobanga te mutu moko te akoya ko libérer biso makambo nazoloba mutu akolibere biso azali te bolanda ngo na mama oyo alobaki pos nakomanda kosala effort so nga nalobi peut-être ngai nafandanga na Kinshasa azali kosala ba théâtre ata atiki azakaka boye toza ndenge wana tofinganaka mais bolanda mama oyo a expliqué makambo oyo. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et il faut que le peuple noir apprenne à arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas. Moi, quand j'entends certains Africains ou certains m'écrivent me dire « Madame Beyala, quand est-ce que M. Hollande va venir nous libérer ?» Je leur dis jamais. Il ne viendra vous libérer. Soyons clairs là-dessus. Un peuple se libère par lui-même. Personne n'a jamais libéré personne. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Si vous voulez vous libérer, si vous vous sentez opprimé, levez-vous et utilisez tous les moyens de votre possession pour vous libérer. Ayez l'esprit du sacrifice. Au moins les Africains français, nous l'avons. Quand nous décidons d'acheter une maison de la culture africaine française, nous ne sommes pas riches. Mais chacun va se dépouiller un peu de ce qu'il a pour que le collectif marche. Il est temps que les Africains apprennent une chose. Tant qu'ils n'auront pas en esprit que nous sommes dans un tout plus grand que nous-mêmes, et que chacun va vouloir ne pas mourir, ne pas donner son argent, ne pas donner son temps, ne pas donner son énergie, on n'ira nulle part. Bouti kolanda mama lobi nini? Africain botelema. To se sacrifier, to ganga, to loba, to bunda. Alobi nini? Mutu moko te jamais na histoire ya monde. Religion mususu e yaka opesa bomengo na ba mususu ezate. Jamais na histoire ya monde peuple mususu ayaki abundeli mususu a libéré ye jamais. Totelema. Et ça kaka mama te na la kisibino. Soki tozo croire que église ya réveil et koya ko libérer mboko yo. Totala mikoloboni to sali na église yango. Depuis 1968 ekotawa. Ti lelo Congo ekitaka kaka. C'est que ekoki jamais ko libérer biso. Mokeli ya sena likolo azali mbonko pona monde mobimba. Mais ba représentant na ye baza ebele. Natangisaka bino eloko wana na Bible expliqué que ba koma yango que tango botuna ba koko na bino. Botuna ba koko na bino. Tango nzamba salaki mokili. Tango za kopesa bato bana bato mabele. Apesaki chaque peuple mabele, apesaki na peuple nyonso molobeli na ye likolo kuna. Cela veut dire que biso toko dépendre te na bayuda non. Nako lukango nako lisusu version ana toko filmer ngo toko lakisa bino lelo yo. Bo diskitaka biloko wana. Alors sikoyo bato na lakisa ki bino mundelo ya lobaki na réveil ndenge sali dégâts na Afrique. Bolanda pe africain, alobeli makambo église. Bon, on continue. Nous avons coutume de dire que c'est les politiciens qui appauvrissent les Africains. Nous avons coutume de dire que c'est les politiciens qui font que les Africains aujourd'hui sont pauvres. Mais aujourd'hui, l'Afrique est en train de se relever. Et ceux qui appauvrissent les Africains, c'est ces soi-disant pasteurs. Moi, je les appelle des brouteurs spirituels. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque rue, dans chaque cour, dans chaque carrefour, chaque quartier,
il y a une église, il y a un pasteur. C'est devenu maintenant le meilleur business aujourd'hui en Afrique et les gens s'enrichissent sur votre dos. Boyebi, Léopard match à Liboso 2-0. Match à Mibale 2-0. Il y a Misa Tobayebi Sabino vérité. Bayaki koluka bokoko na Congo. Tango bazongeli bokoko ndeko gagner 4. So otali match wana, to betaki eloko amalonga te, mais but ya miracle ezokota. Makamna zoloba. Bobenga bango kuna bazali. Bayoka soniti, bayebi sabino. Tango bazongi pa bakoko, bagagner 4. Batu na batu bazana makamu na bango. Soki Mohamed Salah tie but to bandeko na bango, soki ba Trezeguet, soki ba nini, okomona fukami lokola musulman fukamaka. Ana sonité. Bato yo bakota franc-maçon na bato mwindo bakota kuna bakomika tie but asali boye. Azana sonité. Mutu mundi wana yebisa joueur que sala ya biso ya bokoko abandiko ka soni te omoni bakoloba mais ya bokoko ya bamususu asali boye bana sonité. Biso peto ka sonité. Bandeko na ngai église réveil. Papa pasteur ba komi très riche. Bana mbongo ebele. Batonga ka école te ata ya métier que to former ba mécanicien, ba mécanicien banini bana mikeo bakenda ka kuluka ko zala ba mécanicien, bakenda ko yekola na ba garage privé. Après garage ça na papier ata mon côté. Pour montrer que nous ne donnons pas l'importance à ça. Babukaki garage ya ziko. O ezali ko encadrer bana babuki et puis basole le côté na place babukaki. Pays ko tambola te kaka na ba licence na ba diplôme gradué faux. Pays etambolaka bien na ba école ya métier. Bon ça la ba école se former ba maçon, agriculteur, ba menuisier, ba plombier, ba peintre, ba zale belé, ba cordonnier, nde pays ko tambola. Biso to lo ba tozo ba licence ebele. So to landi de près, nini na sina pesi na Congo po évoluer makasi. Ça porte katani na ke ko cordonnier. Ça la cordonnier école. L'État paie abimisa mbongo ebele pour financer batona ba téléman ndem payer ko téléman. C'est très important. De deux, na mona kaka église moko ya la borne et ça là hôpital ya bien. Mais imaginez que ba église non ça réveille ce que ça la ba hôpital boye. Concurrence ko zala prix ko kita. Ce qui peut ba église ya réveille tongaka ba école, ba orphelinat, bango balobi to Jésus Christ azanzambe ya ba veuve na ba orphelin. Mais église eza na orphelinat te. Et ça kaka orphelin so ka zui pasi ba ye ko senga lisusu akosala nini pasteur asengi d'abord mbongo ya ye avant asengi ya mwasi na bana na ye asengi oyo ya voyage nde alobi oyo ya mutu amala maza pia salisa mobola oyo. Et bazata na hospice de vieillard te. Bolingo nini otozana ngo religion nini oyo to e pesi biso mitema ya ko kauka boye. Bango moko ba bomba ka batombo ti lelo yo muntu mwindo matiavyo awa nde bakundaki Salomo. Awa bakundaki Salomo. So batuni yo bakundaki kimbangu wapi yo yebite. Papa mpadi wapi oyebite. Chef Lutonga na Kasai kuna oyebite. Kaponda kuna na Lumbashi oyebite. Batutu yo oyebite. Oyebi mingi kaka ya kuna. Bakonjo bazolanda ngai pardon. Bolongola kombo ya franc. Eza framaso botia makuta. Lelo toza le 2 juillet classe C kangi. Soki possibilité ezali ya classe tango ekozonga bana école primaire ti secondaire batanga ka histoire ya ba européen te. Batanga ya biso. Ayeba koko ngalie mazalaki nani? Koko Kintambo azalaki nani? Ba yeba kasavubu yango botama wapi akola ndenge nini bwana boye Mobutu Tshisekedi ba yeba nano esika bafanda ka papa.
Bah histoire tous autant kaka la guerre de 100 ans, les Carolingiens, Napoléon à Sainte-Hélène, et Totangi Boye, kuna basaki na Houille, basaki na charbon na Belgique, basaki na France boye, totanga ngoya nini. Batika biloko wana na ba département ya histoire to ya géographie na université oya lingi ko landa skola mais mutu esika zalaka mutu esika ba formaka mutu ba longola ba histoire ya bamboka musu batanga kaka Congo. Et puis religion ba longoli yango lokola tolobi ke Congo c'est un pays laïque mais totanga bokoko na biso parce que c'est un pays na biso parce que c'est ba koko ne batikela biso mabele totanga toyeba bango Mundele ayebi koko ya kokokolo ayebi mindele ye pesi biso na ba kombo Afrique elobi nini Afrique elobi nini totuna katate toza kimia bayebaki déjà secret longola d'abord mutu mwindo identité na ye longola kombo na ye yango wana zinga nkufu akekuna balongola ye akoma Alfonso Premier ayoki elengi ntunga babengi Alfonso bandeko na ngai. Il faut que l'état na biso congolais azala na spiritualité na ye ba chef nyonso chef de l'état na ba gouverneur ba nini spiritualité moko ya africaine ya biso bazala na yango oya kokota ministre kuna azala ndenge wana. États-Unis azokosa akotia loboko na Bible pour na ko prêter serment mais mutu yo po comme candidat président de la République pa na bango il faut na franc-maçon bana sonité ba osalela yango c'est que christianisme na franc-maçon c'est le komoko mais biso toza na soni ya biso pona nini tokomoko ngamaka toza laïque pays moko te ko tambola sans spiritualité na ye moko sans religion ya ye moko ya bakoko na ye ya moni Iran na ba mususu balobaki nous sommes un état islamique biso c'est Mahomet bon matabo kita totika liboye mais biso mindele ko tele biso boko sa religion te pona nini religion est tambola kana spiritualité na lobi na sukisi wana nzamba pambola bino bao bazwaki mabaku na nzela koloba na ngai balimbisa ngai bao nyonso ane oyo na pesa ki motema pasi balimbisa ngai ba mususu na koluka bango tokokutana poto senga na bolimbisi président Félix Assé apesi ton Tshisekedi Tshilombo assimiliaki boni biso tokoboya ko similier na humilier déjà bolimbisa nga na nyonso nzambe ya bakoko na biso apambola biso fumu kimbango esiko zali ningana na mabele bokutana na bakoko na biso nyonso totelema mabele za ya biso tozo réclamer yango na kobunda Olanda ki mwana mwasi wana lobi le pouvoir s'arrache to benda mutu moko te mundele moko bode ya koya apesi biso azate nzambe ya bakoko na biso apambola bino asala maye esengeli kosala ya ebele akelaki lola na likolo nzambe moko wana nde akelaki Europe akeli États-Unis akeli makamu nyonso mais apesa na chaque peuple molobeli na ye ya biso fumu kimbango na bundaka chaque jour na lobaka na bakonzi soki toza na jour férié ya premier ministre ancien premier ministre Lumumba bozu férié ya Mzee Laurent mais boni kimbango ya bandaki ya liboso babomi ye koboma batie prison 30 ans kimbango atata na jour moko férié te ya solo wana boza tranquille pa maman ovandi na Royaume-Uni to pe oza na ndeko na Londres pesa ye sango ya agence de fret ya ba professionnel ya ngoyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Pe na Kinshasa toza na avenue Boubou numéro 9 Matonge 2 commune ya Kalamu référence école Monseigneur Moke van eza koya na ndaku na Angleterre pona kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na
ya ecole Cafrex esalaka pe fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.cafrex.com.